Nabomo konde tokotonga République démocratique du Congo, nabomo konde tokolonga banguna o balingi développement te za la kati ya mboka oyo. Nabomo konde tokolonga bayini tope binemi ya programme ya développement local ya 145 territoires. Nabomoko nde tokolonga oyo za ko bloquer Congo. Bakoma ko délivrer bino na ba église, bana ba délivrer kayo, ba délivrer kayo. Bakoma ko délivrer une église, ba délivrer kayo. Yango za bolona de pas le guaka azonga kana na fongola kaye lelo ba délivrer yo ozi to baka za bolona moto obwaki na moto melo biza bolona zongi lisusu ba dire nana libéra kala kata boloko wana to délivrer Congo to sali nyoso mokozi ya mboka biati Congo na boka nzambe mais kino lelo o SNEL Société nationale d'électricité ezaka okanga na maboka ba inguna maboka satana kuweza kata na mboka mobimba. Boko c'est là-haut, Maï, Delanga, Maï Kiti. Mais pour un homme qui peut na Zambie, un homme qui la Brazzaville, bango baza courir Congo. Et puis bango Maï Kiti raté, ngambo obama de la courir Inga Shaba, bisana Maï Kiti raté, ka biso mo ya Congo les okita. Na bomo konde, toko tabiso tout dans programme moko, e ko permettre Congo échanger. Boza ebele na ngonga oyo, boza ebele mbote la bande ko ngai partout au bozali, bo pesaka confiance et na fidélité. Vous avez le Congo central, vous avez la Grand Bandundu, vous allez diriger la jeunesse, la Grand Bandundu, le président Christian Mankou Matata. Vous avez belé la province de Kwango, la province de Kwilu, la province de Maïndombe, la province de Kwango, ils ont souffrir. Tout le monde dit que la province de Kwango, Ombala. Est-ce que la province de Kwango est un leader politique qui a solo vraiment? La province de Kwango. Et ça, vraiment, les leaders politiques, il y a solo vraiment basé à la province de Kwango. Tout le monde a compris que le chef de l'État a sa confiance. Et ça, même la mission sous poids lourd à mener la province de Kwango. À la présidium de l'Union sacrée, dans le temps comme on a eu Pépé Mbosso Christophe, président du parti politique CRD. Est-ce que réellement la province de Kwango, les leaders politiques, Bazali, Kubanaka, Yomoko, Papa, Nanga Mbosso, Nako Kitatina, c'est. Soki Bozali, ni les ont bloqué le province de Kwango. Ils ont développé. La bête à la province de l'histoire, la province de Kwango, parce que tu auras tant à Koyamba. Moi, la province de Kwango, a mis pesti na bolingo. Abi, il y a toujours à travers le monde, l'école, la bête à monde, qui donne beaucoup, la province de Kwango, qu'on a développé. Les abongos, mon amboka, Watangumba. Quand tu as un plateau, on a passé Mbote, le président Wata. Mbote Alain Dewa, Mbote Matita, Mbote notre frère Wilfried Samba. Wilfried Samba na sima caméra vraiment la machine pour na mateta toujours mais ça doit être pourquoi pas na ba kongomani no surtout ndenge directeur ya magazine de kola utikolo ba délivrer kayo kaka mais ozo changer te bazo délivrer SNEL régie des eaux mais place SNEL atindaka ko wana ba pays mosusu boya biso ekata na kate bote na ba congolais surtout bazolandanga na moment en tant que molobeli ya bana kwango kaka ndenge mopanzanga uti koloba na kolemba te na koloba ti mokolo kwango ekobonga et surtout mingi na changer bato mentalité malgré bakomi na soki troisième âge mais bayoka kaka ta na dernière minute ata batikali na une semaine bien na un mois ya kokende basala dai babongwa mata de moyibi abongwa makana oyo kuluse liba Yesu kuzabi talanga pe mboka papa na yo ata la dernière ngonga bala mo Yesu ayebisaka lelo tozozana na mboka tata donc yango wana pe sala yango mpona province ya Kwango donc naza wana vraiment nalembaka te malgré battaque ya bapel masqué n'importe quoi ngai nalembaka te battaque wana baintimidation wana nalembaka te moko nazalaka naza na province kuna kala mingi mpe te ndenge nzambe azobongisa mabongisi na ye nakozala so na province kuna
nayebi ke tata mokonzi ekolo atie misu na ye mpona bana na ye oyo bazotravaille mpona motema moko mpona bolamu mpe et surtout likambo etali 145 territoire nayebi mpe te basource nyonso tu oyo basunga tata mokonzi ekolo eske basalaka tour na province ya kwango bayeba likambo ya 145 territoire po province ya kwango soki tokei otali voi meme bakiti oyo ezalaka epoli oyo batekela yango bato batekaka biloko balambaka batekaka bakiti omona baba wana babaptisere lelo basali biso to ekedaka na kwango nyonso na kwango bakaboli ata na ekole moko te ezaka bela baimage nango wana nayebi te bon on va chercher ça donc c'est regrettable kwango porte d'entrée ya Kinshasa donc ezalaki ndoki na province ya Congo ezalaki ndoki to nini yango siko bato oyo bazwaka chance bazala badepute bazala barepresentant na bainstitution ya mboka baza vraiment bato oyo mpena babotama nango babotama mpena banchor babotama sorcellerie vraiment baloki to batela moyaka baloki vraiment bandoki baloki ya kobotama donc bandoki mpena ya kobotama ya misisa aza nango donc ata bosai ndenge nini ata akomi mokonzi ya mboka ata badelivre ndenge nini ata akomi mokonzi ya mboka oyo akosala eloko moko te na kwango malembe na kati wana nde tozwaki grâce ozomona toza na 2 personnes oyo bazotravaille mpona province wana tokobeta masolo wana. Voilà, merci beaucoup. Na oyo etali toujours ba programme ya koluka ba développer kota kata mboka na biso yo poza soza province ya Okatanga, oza province ya Lomami, oza province ya Tanganyika, oyebi que la province na problème ezali benga mbonde ekolo tozali wana même si faut to kita kata province na bilo to kita. Et par là même Jésus j'attends de vous informer que bientôt là tozonga na Mangai na Mangai tozonga to ke tala sur ba effort et sala makuna to yebi que le docteur Patient Molé le docteur Patient Molé a donc préparé comment dire c'est Robert Mbonde Kole qui t'a pour que tout là ba œuvre zali ko sala kuna parce que azuka changer image ya commune rurale ya Mangai. Merci dans les procureurs Paulin Mujene, merci na Moano cha Angui Paulin Mujene ni sala munene zo sala par travers association Amanangui pour que Mangai et son développement mongolo to lamuka comprendre que Azak capable de la culture, capable de changer l'image et ce qu'on a vendu. Voilà. Est-ce que province ya Kwango est réellement un leader politique ya solo? C'est toute une grande question que vous allez se poser la carte à plateau pour réfléchir dans le monde mboka watangumba pour te dire que baloki bazali banchor baloki bazali bandoki bapumbuka kawana. Donc ata komi na ndenge nini ata komi ministre ata komi na président assemblée nationale mais ata to sala tout bon délivrer ça 50 fois. Mais hier, en tout cas, dans limité même à cette diable wana bakokai. Comme azunga kana doit l'équipe pour pouvoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui se passe réellement le après aux zanga développement de la province ya Kwango aux zanga nyonso aux zanga ba infrastructure nyonso tout aux à 0 mètre la ville province ya Kinshasa. Est-ce réellement que Kwango zanga ba leader pour ko le belaï? Est-ce que réellement Kwango zanga bato malamu pour se plaindre pour discuter même au niveau de l'Assemblée nationale wana na kata gouvernement tout la kata présidence pour que Kwango développement bazali mais pourquoi bazali ko mona la tête mona mboka watangumba ozaka temps réellement pour la province ya Kwango parce que vous allez un vrai Kwangolais vous avez beaucoup plus à soucier au Kwango et à développer nini ozo sentir jusqu'à présent depuis banda koloba ils ont trouvé solution na kata province ya Kwango pe banani oyo bazali réellement pour bloquer yango awa to beta mbonda nani réellement au bombelo côté vous avez gouverneur Willy Bitusi là Willy Ma azakuna to yebité Moussa de Tamboussa Mandeni face à bas ministre de travail naï. Et à part ça, vous avez aussi des grands leaders politiques le président Jonathan Bialosuka Wata. Le président Jonathan Bialosuka Wata l'a fait Sambo de Sira Zali. Vous avez là aimé mangia de patience, de foulou. Azawana. On a bien prince ya Kasongolunda. Mais qu'est-ce qui manque qui vous a souhaité papa Christophe Mbosso. Mais qu'est-ce qui manque qui est actuellement Kwango professeur Kwango même Ozali président Vita. Flori Mapamboli. Bozawana, belé ben ni les hommes manqués le province Kwango ils ont développement. Merci eloko ils ont manqué mutema eloko ils ont manqué volonté bolingo ezate et yango manque ya bolingo yango lelo moni province na biso développement ezo kotate province ya Kwango mutema mabe koti makasi ekota makasi evanda na misisa yango komona bato belé ba politicien belé baleki
soki totiena à l'époque ya papa Mobutu biso tobotami tokuti Mobutu to akei toyebi Kabila le père aye Kabila mwana lelo toza na époque ya papa Félix Tshisekedi Kabila soki totie Kabila le père moto asala baposte minene ebele azaki congolais directeur de cabinet vieux Théophile Mbemba mon grand frère donc bino moko boyebi oyo asala bino moko boyebi la province ya Kwango 0 basé belé tout ça baya ebele bakulutu ebele oye aussi baya André Kimbuta 18 ans en tant que gouverneur na Kinshasa au sommet ambote sika azali ebiki alandaka mbondekolo douleur ketalanda kunaye douleur ya motema province ya Kwango bana mosusu bato mosusu bakomi otonga bandako ya malonga na province ya Kwango mpe okei akokende vacances akokende weekend avandi kuna na bana na ye baza mpe bamosusu baza banatif ya province ya Kwango te Kwango eyambaka moto nyonso motema mabe eleki makasi yango omoni motu ata akomi ne président assemblée nationale akosala eloko te ata akomi premier ministre akosala eloko te mpo critique wana asokola na nzungu wana moto asimbaka nzungu wana biso bakongole lelo tozoluka ye tokóma koluka ye campagne na biso eza yango wana po toyeba ye po toyeba kopasola nzungu wana po développement ekota na Kwango nalobaka yango mbala chef de l'état Fatou Beto avec beaucoup de respect biso bakongole tozozela na époque na yo tomona vraiment que Kwango ezwi développement nde tomona Kasai ezongo développer mais toza na bato oyo baza kuna par exemple ndenge outi koloba toza na gouverneur Willy Bitutila topesi ye mbote mais aza dini te ya kozala gouverneur ya province ya Kwango gouverneur ya Kwango ndenge oyo aza actuellement ndeko Willy Bitutila aye lisusu asokoli lisusu na nzongo wana ya motema mabe aza kokabola na niveau ya kosakana te aza kodivize na niveau ya kosakana te mais ye moko na province ya Kwango ata pharmacie ya porte moko eza te ata 5 vélo na te na bamoto te ata 2 vélo apesi bato eloko te ndako na bango ya famille na bango na popo kabaka asi ekwei incapable ya komatisa ndako wana ndako esika botama gouverneur lele gouverneur mais aza kobakisa chaque jour to ya division na kati ya province ya Kwango soki okei ministre azalaki ya jeunesse et sport ye mpe moto azalaki ministre oyebi kaka baprovince ndenge ezalaka moto moko akoasime baposte ndenge ezalaka baprovince kaka ndenge nalobi ok docteur Apollinaire Yuma siaba bwao motu na biso motu ya alokola aza motu ya parti politique pardon ABG na minute aza révoqué mpona nini mpo alobaki tosala développement na entrée ya basociété ya communication eza na pelende epai na ngai na mboka na ngai baentrée wana lokola bafutaka eza mie bakanalize yango mpona développement ya province ya Kwango lokola asengaka babiloko wana baconseil wana lele memeli engambo aza révoqué. Ah bon? Et pas gouverneur, oui. Deuxième, comme exemple, il y a comme ministre Assengi qui va canaliser une entreprise de communication de manière que Mbongo est créé à des parties de développement de Kwango va révoquer. Hasard révoqué. Hasard révoqué. P Assengi depuis Hasard ministre wana. Là ministère où il y a assumé wana. A Zouakaka Mbongo Mbalamoko comme 1 million de francs. Tilelo. P gouverneur. Alingate ba vanda ba solo. Ayambaka ete gouverneur ayambaka ayambaka ete mpona nini mpo aza motu ya ABG donc c'est que bokabwana ezali kuna entre baparti politique président assemblée nationale azalaki kuna azalaki membre ya ABG ye Willy Bitutila azali d'abord ya parti politique nini ya papa Mboso mais c'est que par là on voit qu'il y a une guerre ezobundama kuna entre ABG na CRD. Mais c'est que entre Jonathan Bialusuka Wata na papa Mboso c'est que attente ezali te toloba. Mais c'est que guerre wana ekobundama ezaka ka ba avantage oyo utaka likolo donc likolo ya pays po ekita po esala quelque chose de bien na province ya Kwango yango wana ba guerre
bazwaka yango yango bango bakomelaka bato ya mbongo yango wana batina bana na bango na bapoto yango wana bazosala moto aza na bamboka bandako na ye bisika abotami asali lokola biso lelo toza na bambongo te na village natal okukuta ndako ya ali na kenge tozobunda malembe na soutien ya Jonathan Wata azoko aider po tozala mpe na bakikuku moko ya bien mais kende kotala un gouverneur aye na saki ya division na kati ya province na biso ya Kwango mais abosani keno avandi na mbeto hôpital kala mingi te akozala wana te azoko diviser province na niveau akosakana te président assemblée provinciale azalaki wana lokola aza cadre ya ABG barevoke tozoki déjà ba 8 mois babetele mosu à partir ba député provincial donc balinga boule donc basala barevoke nyonso mpona kopesa kaka idéologie omoni lelo oyo ministre lokola aza côté ya jeunesse pe sport ayebi ke parti lelo nga na ke na mboka bapa esika na kenda koluka na yana babiloko nyonso baballon nyonso tout ebi ke semaine prochaine tokoyana babiloko nyonso wana tosenga autorité morale ya ABG Jonathan Wata vraiment bien toke tofilme toyena baimage wana na studio na biso bien bayela biso biloko nyonso a permettre nga na yana babikumba nyonso tout baballon bapompe ya babalo bavarese basurveille voilà kutumbukia passer toyebi ke fa parce que tolaki likambo qu'il fallait azosala même stade na niveau kasongolu da kuna aotonga stade kuna lapi na nazokoma wana mopani sango ngai nalingi bakwangole bamona mpo bamona deja baimage nga moko na tia na flasha bango wana eza moke moni magazine eza na vitesse moko ekendaka vitesse koleka na fise ndenge tozosilisa omoni yango ezotalama na 5 chaînes soki 6 chaînes soki na bosani te directeur ye moko akokorige 5 chaînes chaque jour 5 chaînes chaque jour oyo alandi biso directeur mbala moko akolanda bafusion boye comme ça mais nazoyebisa bino mopanzi sango directeur alendeo biloko tu eya biloko tu babalo makambo nyonso basurveille bavarese po tobetisa championnat na province tournoi na province ya Kwango gouverneur aboya mpo bayambanga nano basine nano premier document na ngai bayeba projet na ngai ezala opesi mbwambwa aboyi nakenda émission mpo na 3 jours ekomelanga ba 2 semaines problème lokola mpe bayebaki keno ministre ya sport azali membre ya ABG akondima nyonso to wana elati ye naza koyebisa yo naza kosenga mpe na bakwangole naza kosenga na ministre ya intérieur vraiment Kwango ezosouffrir mpo na manque ya suivi ya likolo ya pays il faut botalaka mambo elekaka na Kwango porte d'entrée ya Kinshasa ekozalaka boye te po suivi eza te peut-être botiaka yango ka te peut-être mpe bolingaka te. Comment c'est possible bakwangolais baza wana totie mwana Kwango atangi na Kwango abotami na Kwango gouverneur azaka wana ko créer ba trouble ba division mais likolo ya pays tomoni kaka silence président assemblée nationale azalaki wana to tikali komona ta intervention moko te yango biso tozoko belela implication ya chef de l'état ye moko akota likambo pour désordre total ya ko révoquer ba membre ya parti ABG o bazo sa la bonne souci na kati ya gouvernement provincial o baza na souci pour baza ko lobela jeunesse population bango balingi bongo te makambo wana kuto gouverneur wana lingi ko yoka ngote lobela makambo ya frappe ya kabo to kabola to tia na poche to vimba banini to tinda bana na bapoto makambo ya population ngo yo nde ko sinsango problème ya ngwana bité biso na BG autorité morale et loko aliboso bolingo ya Kwango na développement kota na yeli sous tokiti lelo toza ko loba na province ya Kwango tous les 4 coins na bana ya 5 ans baebi ya wata nanu ba mona été neti na partie ya Kingulu kuna lelo na problème na partie ya bato ya Tembo ti lelo na problème baza ko déranger butu moyi baza na besoin ba mona e baza na besoin pe ba sentir que ya wata lokola ba santaka déjà na ndenge azaleli nazo biso pona nini pona ba action est-ce que ça yango déjà na bamboka nyonso bien ça yango na ba village nyonso bien ça déjà na ba groupement nyonso nanu akomi na ba groupement nyonso te pona nini tous les 4 coins ya Kwango balingi
lelo komona biso na province ya Kwango c'est la toute première fois stade oyo ake kotonga na kenge municipal wana pour la jeunesse et ça pour peut-être moi na yemoko hein ato stade kata kenge tena kati ya Popo Kabaka ya alingaki atonga ngo na kenge stade na terrain oyo mona ki ba pesa komba papa Mboso yo moko mona ko za rappel wana abatia bakali pendant 3 ans à négocier batikele espace wana atonga stade municipal pona lokumu ya province mais rien baboya yango moni akendeki ake kotonga ngo na popo wana pe ba misale bandale les mêmes gouverneurs Willy ali atindi so bato bakati misala e umelaki po ba ko reprendre misala ali tala kaka Jonathan Wata asa mutu asa politicien wa so pese na mboka na biso parti pesa na valeur eza parti très parti moko etambolaka na poche non eza parti ozomona ba œuvre chaque jour bato baza ko s'adhérer na parti lelo azotonga terrain municipal stade municipal na Popo Kabaka mikolo ezali koya ndenge na yebisaki bino tonga liboso na bosenga na ba programme nyonso tu mokonzi akopesa biso programme biso na magazine Mbondekolo na ba mateta biso no tokozalaka wana na ye moko directeur aledewa tozozela ba vestiaire esila misala emata okei na lakisaki pe bana kwango ngai nde mutu nazwaki mission wana ya kosomba bakiti bomona ibe ndenge na kene ko bisango na ndenge na minito nde tozoluba awa ezala mir ya kati ya Popo Kabaka eza wana tango bakiti banda kotiama tokozala wana to banda ovana soki etiama 4 jours tokozala wana soki kotiama 5 jours tokozala wana po tolobela mais tozokomona saki ya mabe ndeko na ngai na yebi te tokosala ndenge nini soki moto azwi kaka poste ya munene na province ya Kwango il faut amilitilier mutema mabe na yebi te tokosala nini yango na sengi na bakwangolais bozala éveillé to déboulonner nzungu wana ya mabe esika bango bakenda kosukola hana basi elokiki ana comme ça to yiteke mo mamba ole to yiteke mo Kwango to yiteke quand même mon fleuve tout c'est tout très bien voilà merci beaucoup beaucoup pour le commentaire c'est ce président Wata temps et belé le gars d'abord abimisa auto kata motema na ye parce que mutu so zo kapota qui passe ali bosa munganga esengeli aba munganga diagnostiquer ayebisa passe dia zali nango siko munganga ibunganga na diagnostiquer sikoyi na ba question toyeba nini opesa réellement que ezali basé la motema mabe wana et par là j'interpelle même na ba autorité ya mboka mwana mboka Jacques-Ben Chabal ezali ministre intérieur luka autant les kambo yo sama kati ya province ya Kwango parce que insécurité tato ba insécurité c'est ka ko boma ba tubula masasi boité même insécurité ko bebi sa jeunesse ya lobby c'est déjà insécurité sport et les risques sang sakaba la mboka lorsqu'il y a des partis politiques qui créent une guerre entre les leaders bon comme que non kufa papa Christophe Mboso selon nga na bi ki azali papa o sekeli amema unité la province ya Kwango à travers ba soda na ye obazo sala misala kuna parce que le oyo ki akomi le ko kabolisa bango na habité le oyo akopesa nzambe akeli ko lancer sur la ayatiki mokili oyo akopesa rapport ni netika la province ya Kwango moi na bango chaque fois que na alende on akokufaka le chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo akokufaka papa Christophe Mboso akokufaka président Wata obo tozali kata plateau o même yemorbe honorable Wata ngumba akokufaka Willy Bitusi la gouverneur kwa akokufaka mais totikela bana Kwango nini to réfléchir bon mais ngoza na sukate okoma mujinga te ngosumba banda osoba terrain tu ya mokili oni ko kate terrain vide ezali kuna kayo okomi les autorités ozali wana pour que au servir nation pour que au servir peuple wana mais ozali wana pour au servir sentiment ya mokonzi moko boye parce que ozali dans parti politique il y a CRD il y a Christophe Mboso yo au travail pour servir Christophe Mboso jamais on ça la zéro servir mboka mboka ko tout dans un jour to peut ça pouvoir osarani pour la biso soki bakabo oyo ezolo bakata plateau ezali ya lokuta numéro de téléphone la biso Mbondekolo ezali yango wana benga biso to tina batuno baya na plateau oyo baya ko ça feedback to yeba si réellement que ça soto ya lokuta mwana mboka Wata ngumba presque la mituna biso to visitaka pe Kwango tokita kuna ata 3 reprises tokita kuna il faut tokita kana ba effort ya le président Wata le président Jonathan Bialusuka Wata malgré parce qu'il peut subir sauter mikolo ta plateau ngolo to ebité
tosala misala makasi toza mpe kolobela mpe ya toyeba kipaka biso pete mais tosalaka mpo toyebi ke tozomona bainitiative ya tozala ngo ya malamu odela tokabela biso bokabela biso mpe etali kaka yo mais tant kosala mosala malamu tokosoutenir yo. Qu'est-ce qui se passe entre balider wana entre ABG na CRD ya Christophe Mbosso, le président Christophe Mbosso na le président Ouattara na le président Jonathan Ouattara ba ola kanini réellement entre bakobi bale parce que président Ouattara azali mwana et pas ya papa Mbosso politiquement puis na niveau ya ba âge. Alors qu'est-ce qui se passe que entre bakobi bale ba potana na place que ba luka parce que sa leadership madame peut permettre Congo et que les Bosso entre bakobi bale qu'est-ce qui se passe? Oui, eloko ezoleka ndeko na ngai kozanga bolingo nano bapoliticien congolais nde baza wana bakutanaka te ndenge tomonaka bapoliticien mosusu bakutani quelque part basangana entre bango na bango bapoliticien balinganaka te ka pamba boye moto awuti boye bakutana kaka boye nayebi te envoûtement wana bazwaka yango wapi po bolingo biso tozanga nango na kwangu bakwangole toza na bolingo moko envoûtement wana seke bazwaka yango wana Kinshasa na kwangu te. Comment c'est place ezali nde place tozo détecter olinga to détecter ezalaka wapi soki ezalaki na kwangu mbele déjà si topanzango eseke ezalaka awo tokoyeba nani azalaka nango ti lelo toyebaka te nani azalaka nango niveau ya motema mabe tala alire oyo Jonathan Ouattara aye nango na bolingo tala alire oyo Flori Mapamboli aye nango Flori Mapamboli mwana muke petit aye député national aye na bolingo soki oleki bakoyebisa yo ke non tala baplace aleki otali mpe na baacte ezali wana Flori Mapamboli otali yaya na ye Wata et déjà ngai nayebi ona déjà soki okepa Wata oyebisa te c'est notre frère tosololaka bien apesaka topesanaka baidée ya bien mpo na province ozolanda lelo parmi ya bato lelo Mapamboli toloba par exemple Flori Mapamboli gouverneur na province ya Kwango tokomona changement bako travailler en Flori Mapamboli ozali président vite président avec bilo d'abord tant que bozo même ministre des sports provincial bozo longola e lelo d'abord bozo l'équipe mele ko ya vite club ba équipe bayaka mais atamu ya kambo la kata zalaka te atamu ya kambo joueur zalaka te donc bozo détruire jeunesse ya Kwango. Alors est-ce que bozanga kanani akoki kosangisa ba leader ya Kwango la kati ya bino pour que boluka bo créer classe moko politique solide et pour permettre de revenir ça bakuna ezangi nani akosangisa bino esika wana ezangi mutu oyo azana volonté ya kosangisa ezalaki mutu totiaki motema ezali papa Mbosso ti lelo na tolongoli motema te ndenge na lekaka awa mais déjà atala ba wata bazoyo kanate à travers batunabino ministre transport azali buto ABG gouverneur ya province azali buto CRD ole boyo kana boluka bo créer ambiance mo ko permettre harmoniser la province bozala bo kabwani parce que bozo na ba intérêt individuel neti monsieur docteur Apollinaire Yumba azalaki ministre ya sport pe yepe mutazaki ministre ya santé babilo mususu ye kuna ya santé nyonso to wana atuna elimwe ka boy atuna elukeli eba mais yepe c'est comme ça créera des zones de ceux qui na Tsenda Apollinaire docteur Apollinaire là c'est comme si yepe créera des zones de Tsenda ko lukula ba médecin on dirait pas ko pe yombo lukula ba médecin kuna c'est comme si mais te wana te omoni médecin soki bakuti yo na désordre soki bakuti yo na désordre ndenge oza musala oza patron ya monde ekolo soki okuti mateta zo ko bafouer bien alingi amema ba travailler mususu na désordre sanction ezalaka mais le problème tozolobela awa ba bien oyo eye euti au sommet ya pays pona esunga peuple congolais pendant que yende mutu il fallait agir yango po soki elimwe bakotuna ye siko soki atuni ezokende boye mais il fallait pas kende boye il fallait kende boye nde problème docteur Yumba problème na ye Apollinaire Yumba nde problème na ye yango wana mais bolingo oyo ezangi ndenge outi koloba mutu akoki kosangisa bapoliticien congolais na biso nyonso bacongolais c'est papa Mbosso avec beaucoup de respect tosengaka ye asala yango ayokaka bemission na biso atalaka bemission na biso comme si ayokaka te
Et comme la caille. Mais toyebi te mais na Faut la tango motema. ndenge tozokende malembe na 2028 okomona ba 2027 babandi baturu kuna mais turu oyo pena terrain eza ntokumuka nga naza na Congo ngai na 2020 bino ba congolais oh bien zakali siko bango ba leader politique wana obi boza kata Congo tozi ba député boza bango belé na kati ya Congo bo bibi combien de députés la province ya Congo député national tout moto tapa pembeni to yesu sur la province ba député wana nini ya malamu na kati ba cahier de charge ya bango ba sala kati ya province ya Congo mais nazoye bisayo ke aba badina yebo bala papa mboso nini ya malamu boso sala kati ya province ya Congo te mwanda kumongo papa mboso capitale blo kengezi kasi capitale wana ke to na capitale blo kengezi papa mboso akenda ko tia conteneur na mabanga et ça fait toujours qu'il soki 10 ans donc les mango mateta na terrain wana stade wana stade ya papa mboso bato aboya ko baba wanga stade sika inachevé le toke kasi boko siko bo sali nini ba leader ba sali nini ya malongo na kati ya province ya Congo non Jonathan Ouattara du côté à jeunesse siko yo yebisanga niti ba jeune ya Kwango soki ba lobi ke ba voter Ouattara ba ko voter pona nini oke na université na kati ya Kenge bâtiment tozala na yo omona kama lelo bâtiment wana sesili oke na popo kabaka atongi université ya premier niveau mais bâtiment mususu kala mingi te bakosala sous lancement mais batu déjà bazotanga oke kaka na popo kabaka wana c'est la toute première fois depuis Kwango depuis mokili salama bamona stade babongisi na banorme oyo ezosenga c'est la première fois oke na Kenge stade oyo ya azotonga na popo kabaka wana elingaki ezala na kati ya kapitale ya biso bayaka Kenge tokenda wana papa mboso atia mabanga batimola ekoma na beroso toza na baimage stade oyo ya papa mboso asalaka na Kenge wana stade tokitaka kuna na mateta justement voilà les images sont là baimage voilà na kati ya capitale ya province ya Kwangwa yango oyo ezaka boye mais pourquoi pas chanter de ce capitale lelo ndenge nazoloba awa lelo toza vendredi le 13 lelo le 14 août toza awa 2026 stade wana baimage wana ya sikoyo soki oza na ndeko na Kenge obengi ye esika ya Ouattara alingaki atonga stade municipal oyo bazotonga ya kitoko soki mpe mateta eri moko soki mpe baimage kozala te me bokomona baimage kala mingi te alingaki atonga yango awa kende sikoyo na Kenge na capitale na biso bayaka stade eza te bato bazokende obeta ata ndenge tolinga tobetisa tournoi wana bon condamner chef de l'état Félix Tshisekedi Tshilombo alingi bino ba congolais te ou bien beaucoup se condamner bino moko la bamba bena beaucoup ça boyoka entre bino moko te koloba ke no chef de l'état lingi biso te wana c'est examen c'était le caméra pas c'est que chef de l'état lingi bino te zala clair ba ke no chef de l'état au bossa ni biso la kata programme de développement koloba ke no alingi biso te wana te na lobby e on na koloba ke abosa ni biso ko bossa na président président abosa ni biso po à chaque fois depuis aza président na aza idole nai hein lelo tango benganga Ouattara ngumba di Fati Beto eza pamba te pour incarner vision ya mokonza mboka mokonza bossa la programme de développement mais après c'est bino ba responsabilité de congolais na bien abosa ni biso côté ya suivi na Kwango et l'autre côté projet ya 145 donc après ça bino surtout à côté suivi na bossa ni bino papa parce que entre bino bosala aujourd'hui papa Christophe Mboso azali mieux placé au chef de l'état face à face pour le développer la province ya Kwango azali wana nekaka na yemo le président le papa Christophe Mboso mieux placé à souffler attendez topin de baba force la topin dans ce topin na yo topin à souffler le chef d'état Litoi qu'est-ce qui manque pour que papa Christophe Mboso a soufflé pour le locataire de la Kwango tandis que le moment où c'est pour ça entre bino ba leader politique boso luka ba guerre ba guerre salema est réellement que bolingi Kwango ebonga ou bilobo boza ba ndoki ya Kwango ye akosolosoka ake kosolola na Litoi ndenge yo moko olobi ke asololaka na tata mokonzi ekolo na Litoi wana ake kosenga poste akosenga bolamu ya Kwango te soki ezalaki kosenga bolamu ya Kwango mbele ntango ye azalaki président numéro 1 assemblée nationale mbele ata courant ya pamba tozwaki les seules provinces lelo na Congo les seules provinces na Congo eza na nzela te eomba makadam lelo yo tozomona chef de l'état coup de chapeau ndenge Kinshasa o kala mingi te tokomona ndenge kongenga banzela ya kosalama les seules provinces o ba tomoni na ata lancement ata ya 1 km nzela ka Kwango eza te
mais papa Mbosso azalaki numéro 1 assemblée nationale lelo aza 0 der rappelle la présidium de l'union sacrée aza la présidium de l'union sacrée et eloko nini tosanti ke no père asengi boye peut-être bazozela na ntango ya campagne babiloko wana eyaka na ntango ya campagne eza babiloko ya lokuta ya kobrikole biso te bakwangole deja bafongoli miso nazoyebisa yo bakwangole bafongoli miso soki mpe lelo tokosenga na ministre intérieur soki sanction ekozala mpo na gouverneur aza sur place wana balongole nanu mpo vraiment moto aza incapable ya kotonga nazoyebisa yo ata mwa pharmacie ya moke aza nango te ati lelo aza locataire locataire na ndako ya ancien gouverneur mais tala ndako l'état asala mpo babongisa yango o ngai lelo nakozwa na dynamique lelo azalaka locataire oui tokoma mpe lettre ezali mokomiso na koya na lettre wana bapesa biso autorisation dynamique pour le développement du Congo tokende tobongisa ndako wana comme ça ye akende okota kuna rien nzimwaka barepondaka biso te pourquoi motema mabe ya ndenge wana kwango appartient na biso bakwangole po kwango tozoko eza komérité développement po kwango eza porte d'entrée botala bamboka mosusu to baprovince les seules provinces chef de l'état avec beaucoup de respect mama Souminwa ntango bozosala balancement ministre ya o atali makambo ya bisala wana ya ITPR mais kota na province ya kwango te papa tozomona ozokende mais papa Banza ministre Banza je crois parti ekokomela yo ministre Banza biso toza na démarche biso bakwangole fongola ministère na yo biso tozoya ngai président dynamique pour le développement du Congo nazala appel ibanda ya mboka lelo soki naza awa na défendaka gouvernement oyo bino bozali ba ministre na défendaka mokonzi mboka na institution ya pays na ngai mais province na ngai yango ministre tango zo tambola na province ya Kwango les seules provinces za na nzela te ata demi kilomètre province ya Kwango ma province porte d'entrée à Kinshasa morgue kaka moko ekotaka 6 personnes ya mike mamineno yanga 2 personnes vous comprenez morgue wana ebele ba congolais la kata pouvoir ebele ba congolais la poto bozo bataka ba avion chaque jour ba congolais ko kendera ba poto morgue wana befort perso ya Jonathan Bialosuka Wata est-ce que yango est-ce que makamo voilà morgue ozaka na province ko be Kongo morgue ide yango wana ba œuvre ya Jonathan Wata oyo bozomona awa morgue ya wana morgue wana donc ata mutakufi na kati ya popo kabaka fubayane kaka fubayane so mutakufi na tembo kolongo ya tembo po koma kasongolunda 7 jours apola déjà le so za la libana mboka longa siko fesh longa fesh bayana yo wana okomona ngana za sortisa ya fesh biso bapelende okomona bato basala bongo liboso morgue oza na venimo bazotongana babalo mabatonga babalo tirana cheve bayiba mbongo lango mbongo balia mbongo biso suivi na pona kwangu so balembongo suivi ezalaka te na gouvernement national suivi ezalaka te ministre intérieur Jacques Chabal papa Jacques sa kita nanu na province ya kwangu obengi pe biso banatif ndenge naza boye tokei na koyebi biso papa eza so bobengi bango bakokosa yo tala nanu kolala niveau ya motema mabe toza na hôtel ya 5 étoiles oyo moko monaki wana mwana mboka wata talaki no totongi na Kinshasa to il faut pas na biso ndako ezalaka to yango wana hôtel ngole ya président Jonathan hôtel oyo ba tout ma mindele c'est un honorable de sa musala qui to quoi nanya mbongo na été est-ce que nga pas président Wata en tout cas ben bozo na biso monde kolo to liaka ata 50 fois ya président Jonathan Bialosuka Wata te dia ko to 50 pe trop tolia parce que trop ko saka promotion awa to sala musa auto ba carburant to ba giga to futa ba travail ba to sala bisolo tout le monde a ça quand monde école ça Maria foot la candidat président Jonathan Bialosuka trabe biso ba chana télé to le kato futa ba mbongo to saka promotion ba kabozo sala ka to liaka ata 50 fois na yote yo kapé trabe biso quand même la lutte ya malonga yo kapé biso to yebi to so yebo so le kaka zunga bolo zela ngo boya ko sunga pe biso to besoin monde école ko avec le chaîne de télévision to ya mbawata ngumba ya to ya bae na qualité ya mutu o andimi a dénoncer ba mabe o bloquer province ya Kwango azo beta mbondo ya ko dénoncer des alliés objectifs ya monde école to la besoin de développer ko ta mboka to moni ma beza to ko loba yango muta tongi botela kitoko boy et ça oui les alliés commerce mais ezaka même fierté pour la mona oza Kwango oza les États-Unis ako ba peke non ako ba mundele moko abi to kito ko na kata kenge azupe famille to kito ko na kata kenge ako la l'hôtel malonga fierté de yango wana mais les autres acteurs politiques ba kata Kwango même acteurs économiques vous faites quoi pour le comprendre ça développer kata Kwango dans la chambre kitoko boy féliciter
oyo biso tokende ko visiter yango biso boza belema batindeli biso te mais mbondeko biso to saki déplacement tokende ki tikuna on a maintenant besoin de quitter quand ba stade wana sika wapi je me trouve ça ça ba salon à bout attends les États-Unis vont à l'aise mais vous êtes là toujours on est que bon lukape bon sangana muto la vision malamu boye bon créer asa mutu Jonathan Belosuka asa ma belle monsieur Zali mais dis-moi ba acte Zali ko sala Zali ko apporter positivité dans le développement mboka. Yo pour yebi que ça dans la politique, on a dans l'économie, on a dans le ministère quelque part. Si réellement on a besoin de développer la province là, bon sangana bon on a ba haine, ba rancune, ba conflit sangantina, on a besoin à côté. Mettez tout à côté. Bon tala, que devriez-vous faire pour que l'on développe la province à Kwango? Bon sangana bon la bon corps. Bon sangana bon la bon corps. Ba acte ya boy, tala est supérieur dans la sali. Biloka boy. Et là quand il y a village nakata territoire popo kabaka oui na popo kabaka muto nakata popo kabaka akwavie akotala nakata kitia sala exactement akwavie nini parce que tant que tu as bien akotanga kula sisi université est supérieur à l'aise de même manière ngal bakata même matata polo to atakaka matata polo na mabe mais to tali université ba pon atonga kuna bana mani ba bazane sengo na aiba mbongo na province ya Kwango comme tozablé akeko tonge pa na bango université mais bino mbongo na Kwango bozona na bapori il faut bozala bon moko bozala bolingo bosangala mwana mboka président wa talaki obeta mbonde ya ko dénoncer ba mabe ezali kuna parce que tala siko ba autorité ya Kwango obozali parce que vous allez aussi quelque part ko luka muta développement. Je crois au dénoncer. Mais il faut dire aussi qu'on appelle un discours au sanguin. Alors, il faut faire maintenant quoi pour que l'autorité à Kwango soit politique dans la province. Il faut faire quoi? Non, de quoi aller de Wangana za pasteur T. Très bien. Mais papa n'a pas salé n'amboko enseignant, soda, chef de collectivité, chef coutumier. Dans botanique. OK? Yango yoka wata za kombo ya bénédiction. Zomona badende balokota ngona nzela. Mais wata na ya wata tuzaba wata ya pouvoir ya robota ya momoni makambo ezali ngai naza chef soki na lakeli mutu ekozwa yo pe oumela na mokili ote ya osamba te bayaka bazei mamanela hoyi wata ke kala fumu wata fumu ko hoyi la mama mbi fofu na lobi na yo naza pasteur te nzambe ne apesi pouvoir o naza nango na kosenga yo na koyebisa yo discours ya kosangisa o c'est bien à chaque fois na yaka wana lobi nazonga ka kona discours wana et pendant que bato balingi kosangana wana te et lelo docteur Polinaire tozolo ba awa azali susu wana te a révoquer nani a révoquer gouverneur actuel o azal ni voix même ata jip azala ngote po ye akena popo kabaka il faut abenga Florent Mapambole apesa imutuka apesa piquer pour akena otambo wana. Après, on continue à kabola ba Kwangolais. Trop c'est trop. Ngana ko ya na bana ko lepa ye na pesi conseil combien de fois. Ben mission ezali bato ba yebi. Awa na ye ko interpeller na ye ko senga na chef de l'état. Ko imposer yo temeto ye ko senga eza to na biso ba Kwangolais. Na ministre intérieur. Kwangu ndenge tozali toza pas même 1 km ya nzela. Mais na projet ya 145 territoires. To lingi to yoka. Po lelo bato ba komona nani? Mabe o ba komona chef de l'état mabe. Et pourtant, nous avons 85%. Tu votes chef de l'État Fatih Beton. Mais tu as vraiment surpris à comment que les lois sont attendent zélate. Tu as attendent courante, tu as attendent maïté. Souffrance, les lois, moi, na longwe kasongolu, na bien longwe tembo. Alongwe na plateau, alongwe na kingulu. Pour ya aya kozo, akokoma kenge. Problème. Mais pembe na Kinshasa. Faut mettre 4-5 jours dans zela. Boya kokoma na kenge amata mutuka ya Kinshasa. C'est regrettable ndeko na ngai. To banda kosenga to banda kobondela comme si Kwango ba papa na bango nde bato basala ngo ubie Kwango ya biso nyonso. Banda kosenga papa mboso azali ene. Azali papa na biso nyonso asangisa ba politicien. Koko même. Ti lelo nazo bisa yo koko. Ti lelo incapable ya kosangisa ba Kwangolais. Tokoloba nini? Omona bato moko balandaka bango bazolanda bango lokola apesa bango mibale azwila bango musala quelque part ata bango et pas na bato wana kaka bango ndefe mais baza eloko te na Kwango basala ke eloko te kota ya Kwango ndenge bimaka wana na mboka oyo bango ba récupéraka bakaboli bavani mais na Kwango eloko te kende na Kwango ata dépôt pharmaceutique na Kwango ezalaka te kende na Kwango mboka nini oyo kende kuta keno nazala province ya Kwango na tamboli 3 km na nazala na mutuka ezate
tant que kozokota route nationale o eleki ekenda ti bakananga ekenda wapi ndenge eleka wana esilika wana soki olongwe kaka na kenge olongwe kaka route nationale okotizela mabele okoti kwe nyonso tu okokende na province ya Kwango mbala moko obandi bazelo en tout cas naza koyebisa yo ndeko na ngai mpe na ye kosenga na bakwangolais il est grand temps bakwangolais na sepeli quand même bapele na bino bozo benga de partout na tembo partout na bamadiadia na makete na bakingulu bawapi bafesti kayemba ndenge bozo benga bolobi na lemba te so bomoni na lembi na leki te na mbundekolo esika bapesa biso bafungulela biso nzela donc basungaka biso po tolobela Kwango zaka Kwango te abalobelaka ba province non surtout mais dis-moi Kwango ça biso na Kwango toza na problème grave développement n'importe ya chef de l'état a déterminé mboka na biso etonga mabanzele côté bonga les seules provinces auto bénéficiaires ta eloko moko te eza biso suite ya gouverneur aza incapable aza wana akoki te aye na sac ya division yango toye koleka out ko continuer koleka to dénoncer pour chef de l'état ayoka to sengi pe na bakwangolais ya bonne volonté Florent Mapamboli tango zingwende oyaki na volonté wana ozana ngo kobanga bango te dayebi ke oza jeune obangi ozongi sima kobanga te zala lokola wata ozokende koposer ba acte lelo stade wana stade municipal wana lelo mopansango alende wa uti koloba équipe ba dedia na kombo ya kutimi yaka ata joueur moko to botama ti lelo tozokoma ba mikolo boye na tikala ko mona joueur ya moyaka te abeta na équipe wana avec club onga moko na zali mopansango kuna mais esalaka biso pasi to na ye na makanisi bakonza fédération ya mboka oyo ba permettre ngai habiter tozo soutenir yo na kei na Dubai na zuba partenaire po ba ya kotonga école de foot kuna tozali wata a soutenir nga financièrement na sombi ba biloko ba ballon biloko nyonso ezali awo na Kinshasa na ye na Kwango kuna gouverneur na batu ne ba bloquer to betisa te jeunesse alors bino ba jeune ya Kwango pe mutu wana leki na nzela ata 10 personnes na sepelaka moko mususu na zoleka na nzela batu ba ata le bazotu na o nani bayebi ete ne bayebi nga koleka ye nga bazo yamba ngai koleka ye bayebi ete c'est bien na sepena ba Congolais balobi cette fois-ci na zala kuna sécurité na ngai ezali bino pe nga na chef coutumier pe mutu akosala ngai eloko azate mais naza ko dénoncer mabeza kuna naza ko telema po chef de l'état ayoka ministre intérieur Mama Souminwa ministre oyo au ministre ya ITPR de Banza papa Banza biso tozoya pa na yo tozoya na cabinet na yo toya kotika doléance na biso kota makambo wana kotisa ngwata soki ezaki na programme na projet te tant toya ko bombela biso te yebisa lobaki na Kwango ezalaka na projet ya développement te oyebisi biso mambo etali banzela ngambo etali biso ko bombela biso te biso to yebisa biso vérité susi na biso yangwana poto vanda kimia ndenge tozolo baboyi biso to senaka gouvernement bima ba détourna ba détourna oui biso ba banzela kati ya Kwango kuna ba détourna ba nani réellement anga imoko tala bana tembo lelo yo ba image ya tembo semaine prochaine to koleka liso sawa koleka awa o ezali magazine ya biso te e fonctionnera fo ba moyen ezala tango to lekaka awa Paul Seni to bengi nani o to bengi azo soutenir ya mutu ya na webisa yo to sali tozokene 9 mois depuis to beti ba porte na ba politicien congolais nani akosunga biso apesa biso sale dynamique pour le développement du Congo bakabaka te loko ya liboso bakabaka te bango bakabelaka ka basi baza makasi na ba poto ba ko visiter ba plage ba ba chéri bazo bina na ba string ba tata bola biso ba boma studio ngamis ba député nyonso toi apesa yo mbongo ba kele kuna ba kele akadra ki ko kende mais ba député na bino ya Kwango o baza o ba député national na bino miko ba ke kala poto ebele Dubai oyebi kotalaka ba chéri ngene ba string ne ba sur la plage mais au lieu que ba zonga kuna na kati ya Kwango est-ce que ba votaka bango batala ba ko ba problème ba peuple bazala ngokuna ba ko zonga ngo ba pesa la rentrée parlementaire ko zala ba ko na bazalité ba ko ka problème développement ko salama na ba ndoki ya ndenge nini alors élection na mboka matata na bito to me combien de minutes kuna parce que sur la 5 minutes pas ça signe voilà il y a 5 minutes na le lolo ba ni ko douter na bi na ba kina couloir ba noto na ngali kambo ozaki ba pele soki ya Dubai na zi ba pele ya ndenge na ndenge ba ko ba kambo ya Dubai kuna ba kambo Italie ya bio kina ko somba kuna pour la installation ya parti mwana to kometa baka masuka papa baka parti ko banga te owela ndi ozo banga te na banga
to dénoncer nano ouais ça va comme parti Dans la politique confiance la dénonce président oui installation contre remettre ma solo là-haut la to t'a sur caméra wana la gars aux attaques ata 2 minutes pour pas to ba pour comme j'avais pressé l'installation partie ABG comme à Dubaï la to t'a sur caméra wana solo là la chef de l'état pendant 10 secondes 20 secondes juste solo la pe na bane ya kwango oyo bakomi lokola bazoba bapesi bato confiance na motema moko pour que bato wana balobela bango pour que bato wana basalela bango bazala basali na bango bapesi bango confiance na motema moko me bato wana bakomisi bango lokola bazoba bakomisi bango lokola bamarche pied na bango tala na population ya kwango na mokonzi ya mboka koza wato koloba nini. Merci avec beaucoup de respect, chef de l'État. Au Aza Idol Nayo, Ouatangumba di Fatih Beto Mouyaka des pères et des mères, Congolais des pères et des mères. Na kombo ya ba Congolais na ba Congolaise na yeko senga implication nayo pour na développer la province à Kwango. Au PESA Olasa projet ya 145 territoires. Na Kwango lelo zéro papa. Soki bazwaka ba image ya ba province mususu bake ba filmer côté kombo ya province wana ezate ba yeba pesio na lakisi yo bakosaka yo ezate papa soki oke kota lelo hôpital o ezalaka ya basango ekoma ya l'état okei mopandisango ndenge tozana ezala kuna érosion monene tozana grille bateta érosion monene côté ya ba toilette déjà mire mususu ekweya donc intervention mutaosunga province ya Kwango azati. S'il s'agit de changer les gouverneurs plus vite possible, biso moko ba Congolais to proposer yo malgré à cause de la carte na vision na yo. Azalaka muto azol alingaka yo makasi et cause la bien makasi. O lelo cause la passeport d'entrée Congo central ça va. Bandundu to moni na kuilu kuna moi mouvement comme au salama malgré to lingi pena to mona bandundu no surtout engenga. Province à Kwango ata 1 km anzela peut-être bakosaka yo ezate pour comme ça na mona internet lancement ya gouverneur ya Kwango ake kotelema côté mambo ya telemisi ba type atie banje wana nyoso to ekufa na zalaki wana ba image yango na kotala ngo soki na zana ngo to koyala ngo semaine prochaine ba lexa a otala sur la population ba congolais chef de l'état implication na yo s'il vous plaît papa Kwango ezane lokoté tout ça a besoin de développement population ya Kwango en tout cas bakomi ko lemba makasi batu wana bazana Kwango baza ko sala na komona yo me baza ko sala lo campagne ya mabe yango na yeko yebisa yo na sengi pe na bakonzi ya parti au pouvoir naza muta parti na bino tenga na muta chef de l'état na muta Congo bo fongola mis kuna baza ko sala la bino campagne ya mabe biso kuna eloko ezate bon na ye e pa na bino ba Congolais tu fait to hila moyaka le moyeni lelwe iho ya konzi lum pipa mwini lutaha iho ya quand même politicien moi c'est hôtel et monga mbongo au sala be émission au sala sensibilisation au sala ma descendre pour na makambo état développement de province de Bet Bokat mais ben lu ko balandi ba politicien ba konda sala kima au province ya Bet il est grand temps de changer comme bozala capable te ya kopesa bango conseil bobota courage wana bopesa bango boyibisa bango Kwango ba isika bazali zambe hôpital ba koleka bopesa pe gouverneur conseil ayebela atala banani bazalaki wana aye wana ayebela. Merci beaucoup président Wata trop que vraiment souka to betis comme somo 1 minute kaka merci d'abord courage la fois passée na mbaka pebino yebisanga olaksanga ba afina mbaka yo bino na mbaka bino te j'espère au tidelanga ba vidéo moto za Dubaï comment ils ont bunda pour la installation à parti politique ABG mais lui ba benga na la Dubaï malgré ba direction de ça ba kuna d'abord na boyo moko information nos zikuna pour tout ça sur kataki. Oui, merci. Ceux qui babenga qui oui. Justement la solo là qui na bango, na ibisa ki bango ba tala toujours un problème ya Ebola na mboka na biso, ba qui déclaré na gouvernement pe monde entier. Batu wana baza street na bango et surtout ngala za na mukanda kuna ba kolandelo mingi. Le problème ezali soki eloko nazo senga bana Émirats Arabes Unis, soki na umeli tu au mois muke ezali parti de 25 ngai. Mokonzi ya parti azalaki na ba voyage awuti kozonga je crois azolanda biso bazala kimia dès que nazoya financement ekozala to installer parti
eza financement en tout cas na joie ba membre ba vidéo ba tili ba vraiment ba biloko ya ABG tout cela moi ba chango ate parce que président Jonathan Ouettara solisa biso ti on a tina vidéo wana ti ako solo là na o eta développement on mona ti ba vidéo no fele o eta développement na kabazo sala kitoko na lexi ba vidéo na en tout cas merci aza mutu moko ya ko soutenir aza mutu moko bien banana botama mbala liboso na mona politicien ndenge wana na province ya kwangu ye na leki ne ma flore ma pamboli en tout cas na kosenga bazala kimia mais bana Dubai na yibike bolanda parti oyo bozala kimia kala mingi te ba mopepe yesila mokonzi ya parti pe ayaki asa déjà na kim tokosolola plus vite possible soki na vu financement na lobby yango na media po bolobi to bobengi pe alendewa na koya po tosala sortie officielle pe esala bien pona parti na biso vraiment eloko na koya koloba pona yango bazala kimia ya mibale naza susu na message oyo nalingi na lancer bana tembo balingaki bayoka yango président alakaki bango autorité morale alakaka bango basenga bamusi semaine prochaine tokozongisa susu baimage otala hôpital général ya tembo ekenda sango bamusicien nyonso to ya congo bapoliticien to bakita na tembo lelo soki otali hôpital général ekosala ngai na mpasi elelisaka ngai baimage ezali tokoya nango lisusu basengi na Jonathan ya wata vraiment promesse opesaka bango plus vite possible lokola mikolo naza na Congo soki okoki kopesa ngai nakende kotikela bango po biso na ABG mutu keza nango ekolongola ngai awa pike tikanga tina mikolo kabera na so bana na ABG yango bebe totala Jonathan Bialusuka tomona bebe oyo tosalaka ezo ya solo esi zalango kaka bamatalana ezalaka biloko afrappe kaka tie tobalandele suku tozozela mpe wenze ezosama na wamba marché ezosama na wamba namonaki maître Tchoupa tiango na groupe malgré ndeko na ngai bandeko na ngai bacaméraman na biso ngai naza moto ya sport ngai nakendaka kaka mbala moko baimage oyo bino bokendaka kozwa ngai naza communicateur ya terrain ok naza communicateur ya terrain bato balandaka information awa province ya kwangu biloko ya parti ndenge bozobomba yango à chaque fois nabenga nazwaka yango te ngai naloba po mpe mokonzi ayoko c'est pas bon mpe boyeba yango à chaque événement ngai bacaméraman na travaille na bango rapidement bango modekolo chaque événement ya parti ngai moko na bandoleka na hiérarchie na yaka pour ça communicateur une longueur d'avance bon de vraiment voilà merci beaucoup le radio sur la makambo etali province ya Kwango c'est to pesa aussi bambote ba grand leader ya province ya Kwango on ali secrétaire général ya parti politique ABG le sénateur l'excellence Aimé Patience Mangia Dibifulu Aimé Patience Mangia Dibifulu le prince de Kasongolunda wasala biloka kamwa na kata Kasongolunda jusque là Azar vraiment l'adversaire en tout cas coup de chapeau Zambalola Apambola toujours la carte des partis politiques ABG topé ça bambote mingi pas la grande dame maman Claudine Iluyeye tout ça déjà émission na yo nabi ko ça vraiment maman wasala makamba kitoko Zambalola Apambola merci le quoi tout ça kata mbonda ikolo to ko ça salutation mingi ya makasi et pas ya fondation maman Mireille Kilambe Fondation Mireille Kilombe bientôt là, ça va permettre réellement que les Congolais en général, en particulier, vont sentir la Fondation Mireille Kilombe. Et merci beaucoup aussi à la Fondation Jonathan Sangou. Fondation Jonathan Sangou. Le président Jonathan Sangou, en tout cas, coup de chapeau. Pourquoi pas la Fondation Manuel Nakifoufou. Oh, bah, si assez initialement la carte commune à Kimbaseke. Fondation Manuel Nakifoufou, en tout cas, merci. Nous sommes allés comme on a. Bambote bonjour, et pas la grande dame. Christiane Ashgardewa et pourquoi pas na Emoko papa Ashgar papa na Ahmed merci beaucoup na bandeko dangai na madame Jocelyne maman Jocelyne bandeko basibi komina ki ya Masina maman Jocelyne maman Amida na papa Eric est-ce que vous allez zabalu abaté no bota toujours pembeni ya Emoko le premier soutien commune ya Masina kuna l'excellence ya Chikou Katumba Joseph alors tozi to pas na yo dernier mot juste 30 secondes. Oui, mais par rapport au développement à Congo, juste 30 secondes. 30 secondes, parti Oyo Okutanango, politicien congolais, congolaise, Moutinho surtout aux en facilité à combattre un plus na Congo, il y a 14 ans na dynamique pour le développement du Congo, donc il y a des bosso pour na bola moya ni na biso soko jingate au le kana monde ekolo, ba ko en contact na ngai, to changer mentalité na biso to lingana.
biso no tokende liboso bino botambolaka na bapoliticien wana bosala lokola nga nde nasalaka pa yawa te yango bomonaka ndenge azali wana mpo nga nakozala na te aumela te napesaka conseil na ngai yango akendaka mapamboli mpe nde tozani na vita napesaka mpe ayokaka bozokende toyebi ke mikolo ekoya akokoma lokola yawa ta merci na mbondekolo bolemba biso te tokozala awa soki mpe moto alingi asoutenir biso kaka na nzela mbondekolo bacontacte bango bakotia bango en contact na biso merci. Voilà, merci beaucoup. Toujours la moussa toujours bolingo bon comme il s'allait de permettre à Congo que les liboso, tout ça toujours assistance la bande de peut être confiance fidélité, tout ça besoin de décoller comme chaîne à télévision, numéro la biso ngwana, celui qui réellement aux amuta mutema malamu, aux an les sungi mun ko pesa bon décoller, benga biso ba numéro là, ataba $1 à ma bottine sur ba numéro les Orange Money, c'est pour ça que même compte bancaire ko pesa numéro pour que permettre biso de charata ba carburant, tout le carton faire fonctionner moussala. Merci toujours pesa vraiment, toujours souhaiter ba joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à la grande dame Vianjitobe depuis Paris, France. Abaki si vous voulez mon vous voulez aux amis après ça le 16 août en tout cas tu es ko liya na kata Paris par exemple ningana donc man tabac pilipila ko boita ko ngabongwele champagne à gogo en tout cas Vianjitobe zambe abatela moi c'est kitoko au bakisa voula voula mo ya bonheur ya prospérité au que nous souhaitons l'élément oyo rima teta abongi seli. Merci Nakana toujours ya ba joyeux anniversaire tout ça qu'on peut ça ba joyeux anniversaire quand balbake mieux vaut tard que jamais. Mieux vaut tard que jamais moi mobile qui toko bozali comment les bongo. Ingénieur Tonton Etoy innocent. Ingénieur Tonton Etoy innocent. Yé anniversaire zaki le 8 août tout ça qui absent la katia la qui ça mettre biki asala qui on le qui toko ba liaki ba melaki mieux vaut tard que jamais biso mon décolle peut te souhaiter ba joyeux anniversaire. Voilà, nous sommes arrivés au thème de cette belle grande émission par excellence, Modèle magazine d'actualité. Tu te promets que chaque semaine, nous avons deux fois en direct sur YouTube. En direct sur YouTube, chaque semaine, nous avons deux fois. Président Jonathan Bialosou Kawata. Président Jonathan Bialosou Kawata. Président Jonathan Bialosou Kawata. Modèle nous avons besoin d'assistance. Nous avons besoin de l'issungui. Nous avons réellement besoin de l'issungui. Nous avons réellement besoin de l'issungui. Nous avons besoin de président Jonathan Bialosou Kawata. Tu belle la sur la télévision, tu belle la trop, mais tu belle le sous. Tu sais la promotion il y a trop, mais tu lis à Qatar mon côté. On a grand politicien, on a mouton sunga ba façon belle. Tu éviter est-ce que ma kila la mission a eu de tout à la tête ton nini. Tu es sur la télévision. Tu as réellement comme là. Président Jonathan Bialosou Kawata, président du parti politique ABG. Mon déco les a besoin il assistance là yo. Wilfried Samazali parent Igri Matet Azali parent, Alain De Azali parent, Benjamin Koulou Azali parent, Rachidi Pang Azali parent, Augustin Kaime Azali parent. Tu as presque 10 personnes de ça là qui ont besoin d'assistance là yo sunga biso. Président Jonathan, président Wata, tu ici. Merci Alain Dewa, président Ayoki Nostolobi, autorité morale. Voilà, bon continuez à s'abonner à ma chaîne YouTube sur mon école officielle. On se retrouve prochainement dans la édition Moussi. Bye. Mwana mama, ale dewa kaka, mwana papa, ale beta moda, moda ekolo, mwana mama, ale beta moda, moda ekolo, mwana papa.